Cuisine Yannick TV nde makambo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kati ya chaîne Cuisine Yannick, solution ya tout sur tout. Boende tolingaka Cuisine Yannick alingaka na ye bolamu ya baninga aza wana mpona kosangisa mama Sila Bisalu. Bravo Ixil Peshanga, bravo en tout cas boza bino mibale lokwa alipa tina esengo. Boende tolingaka en tout cas kotala bino bouti musika lelo tomoni mbilingi mais lelo tomoni nzambe alola sangisi susu bino apesi kimia. Biso tolingaka uni, biso tolingaka amour. Cuisine Yannick alingaka na ye malamu ya baninga. Même si na biso en tout cas tolelo frère tomoni lelo Ixil Peshanga na réconciliation na bino. En tout cas nzambe asali vraiment makasi ya minene ya koleka toyeka kokumisa nzambe. Baba kuku oye bomoni moko ya mamisi na biso mwana 12 ans mama Sila Bisalu Pomba Sen. Tomoni na ngamu na ye tomoni Ixil Peshanga. J'espère que boyebi Ixil Peshanga bien. Oyo kavana lipasa mama Sila Bisalu pasa mamisi na biso lelo tomoni kimia susu ekoti bazongi susu ini. Cuisine Yannick TV alobaka azane banki te po bomba yango bomoni na memeli ba kuku oye na memeli ba vrai ba boni na nga ba oya ngande ko émission kitoko na mukolo lelo komona 2 personnes oyo nzambe apona bango asangisi susu bango bazongi susu ini. En tout cas to ekopesa kaka nzambe merci. Nzambe aza vraiment malamu parce que ce qui nzambe te bande konanga ezakaka parce que bino mobebi bato ya théâtre balinga bato mibale basangana te. Bato ya théâtre bato maboke bazana divisé pour régner mais nzamba lola aza nzambo azaka uni. Nzamba lola aza nzambo asangisaka tomoni susu na mukolo lelo et circuler par-ci par-là. J'espère que bozolanda mais lelo Cuisine Yannick TV ko annoncer que Ixil Peshanga na Sila Bisalu bazongani lisusu ensemble. Biso vraiment topesi ba bravo tosepeli makasi boende ezalaka balobi de eza na force mususu. Tosepeli makasi komona Ixil Peshanga, tosepeli komona mama Sila Bisalu. Yango na memeli bino bandeko na nga bolanda vraiment émission na bokebi nyonso très bien terrain partout bozwami boko sepela. Biso tozana tolingana biso bolamu ya bato. So tomoni ya malamu tokoloba. Soki tomoni pe ya mabe tokoloba tosala toujours musala na biso boulot vraiment eleka maloba nebele. Yo Cuisine Yannick TV azola la te azosala sala toujours musala ne ndenge ka mesana kosala parce que esenge tondinga na mutema komona longtemps ya séparation na bango komona susu kozonga ensemble bazala susu ini. En tout cas tokumisa nzamba lola nzambe aza malamu tant que tozana na bon moi tokufi te photo pesa vraiment nzambe merci. Ba jaloux na bango batikali na soni bato baninga bato bacha division na sili na Ixil Peshanga na Sila Bisalu lelo baza confondu. Nzamba lola en tout cas lokumu ezongi ya papa bomoni bango nde baza bande konanga. En tout cas nzamba malamu nzamba kosa te ya nzamba te mais so be bozala toujours bomona mamisi na biso ye moko Sen Pomba Sen mamisi na biso motema malamu mamisi na biso motema bonzambe mona bato ya nzambe zwa te kanda te aza wana pona bandeko na pe alingaka bandeko na nyonso akabolaka te. Il s'agit bandeko na boki ko kwarte bato ya kala o ba mona na te mais mamisi na biso kenda ko toke na ba porte moko po arda musa susu bango te bozonga to
évoluer koni moko sukoleke longité mais tous ensemble soto sangani eza na force mususu ya boye bazui wapi ya boye za nulle part ailleurs seulement kana SB yango nde mama sila bisal azosala toujours musala ne biso tozana tozo soutenir même si na biso na tous les domaines biso tozana tozo prier tozo protéger même si koto c'est bon même si koto c'est pas bon même si comme ça tozana vraiment pour na même si na biso tozana toujours musala biso bientôt film na biso asika eza na nzela toyoki ndenge bolo ba par-ci par-là mais tout film mususu ezoya eza na nzela bomona ki réclamation bomona ki blocage mais oyo ezoya lisusu eza mama na surprise oyo ezoya eza susu mama na film bozala wana bandeko nanga bo consommer film o mama na biso moko azoya nango lisusu eza mama na film balobi eza film moko ya ba surprise ebele mais maman koriye moko déjà lobi bonga biso pe bana tozo loba mama lobi film o ezoya eza ba surprise ebele bino moko boyebi ndenge bo sepelaka bino moko boyebi ndenge bo kaka ba conseil bo ndenge mamisi na biso moko ateyaka il s'agit prophétisaka il s'agit matalikola kitana se ye moko asalaka baba kuku oye consommer tozala na pona mamisi na biso to soutenir oyo de pro de loin to sala toujours musana biso ndenge to misana ko sala bino moko bozomona mamisi na biso yeyo na memela ki bino na memela bino ici pechanga kuize Yannick alela bino ya trop baba kuku oye eza moko na bino en tout cas na kopesa vraiment merci beaucoup au fond du mon cœur na pesi merci bozomona CXL bomoni sila bisalu basi ya kitoko basi ya sagesse basi ya kibonzambe bino mobotala ya boye bazui wa nulle part ailleurs en tout cas baza bandeko na biso ba congolaise baza bandeko na biso toko soutenir bango baza bandeko na biso to lingaka pe toko lingaka bango tout le temps tant que toza vivre ba sepelisa biso fo biso pe to linga bango fo biso pe to soutenir bango na toza nango atana muki na tous les domaines et que ça la vraiment bebota la mams na biso vraiment en tout cas nzamba lola apambula mama sila bisalo nzamba lola apambula XL pechanga nzamba lola amema bango susu na ba dimension mususu victoire et salami na mukola lelo nzambe o confondre ba yina bango nzambe o asangisi bango en tant. Il y a des gens qui n'aiment pas tous ensemble. Mais chacun de nous a pris sa route pour s'épanouir. Tant de s'épanouir, on a des problèmes. Et si on a 10 000, 5 000, on a facilité à débloquer 5 000 mots pour Pianga. Tu vois, c'est ce que nous avons voulu depuis Tobandaki. Tant que comme à Bongo, et on a qu'à applaudir. Charlatan, n'importe comment, mauvaise langue, et que Moupandi, continue à faire ta route. N'arrête pas. Moi, je suis SPS Bandi, je suis un vogue, je suis un moto. Continue et qui de l'eau va nous occuper sous tes et pour travailler, mais toi tu es là pour gérer en Okaka. Et moi ça me fait plaisir parce que Touti Musika, na Olingate Touti Musika, na mona Sugi Nanzela, to yo mona na Sugi Nanzela et ça biso ki tote. Et là on a aussi on oza Beckham. Kobosa la ngote. Oza David Beckham kobosa la ngote. Et là on a ngé lunga ko izongaka. Personnalité, principe, discipline, il faut aller tu vois. Oh, la lobby mouki mais la lobby belé. Et par-ci par-là, un de trop et des fois ça fatigue. Moi déjà la SB, concentre-toi sur ça. Tango banguna bakoluka ngai yondo bomba ngai tango banguna bakolanda ngai yondo kimi